Kristo yo zola kwa ngitata nzambi wasi yo ntwadi wa ngitata mwanda wa velela bika kwa masikilanga munaito tu kwa yelevu se ye mwani tata mwanda wa velela. Amen. O nkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Lelo tozali na date ya le 9 juillet l'an 2026. Oyo tozali kokanisa na deuxième journée ya elonga ya papa Mfumwa Longo. Papa diangenda kuntima. Lobi tolobaki mwa mingi pe tolandaki na mae oyo batata na biso avant batika biso nini batikalaki koyebisa biso ndenge nini tokoki kofandela na kati na lingomba soki ntango na batata batiki biso tofandi na bapapa ndenge tolandi message na bango koloba ete ntango bokotikala totiki bino pamba te totiki bino na kati na cercle pe bolingo mibeko misala makambo misato yango batikeli biso ndenge tofandaki na bango na 5 mois elonga na bango to kokende na bango po ete bakende kobunda etumba wana oyo ezali ete deuxième colonisation ya Molimo. Bateyaki biso mingi makambo ebele na Masese. Lisese oyo tokoloba lelo elingi koloba kaka batata tango bazali kote ya biso soki baza na biso lisusu te biso bana lingomba ndenge nini tokozalela. Papa Mfumwa Longo azwaki lisese tata moko ye alonaki nziete. Nziete wana yango nde opesaka bomoi ya mutu nyonso ezala misisa na yango ezala poso nango ezala makasa na yango epesaka bomoi pe ekobikisaka maladi nyonso ya mokili mobimba. Aza kuyebisa bana na ye kokengela nzete wana malamu ko nzete wana kopesaka bomoi ekobikisaka maladi nyonso oyo ezalaka na nzoto ya mutu eponaka maladi te pe epesaka bomoi bobatela yango malamu. Kasi bana baza kotuna te ndenge nini kosalela yango. Tata pe abosanaki koloba na bana teke ndenge nini bakoki kosalela nzete wana poso nango ata maladi nini yango ndenge nini oza na yango moke ata omeki maladi wana esili ata na misisa na yango ata na nkasa na yango ateyi bana ndenge wana. Ntango nyonso aza kokebisa bango okeba na nzete wana
kosalaka boye kobikisaka bosalela yango boye kolakisa ete bolingo mibeko mpe misala balakisi biso kolala kolamuka tata azokokebisa toujours bana nzete oyo esalaka boye boye esaka bomoi lokola azalaki mokonzi bato bazali koya kotala ye bamoni nzete nzete oyo nani bayebisi bango te kasi bango moko bayebiki epesaka bomoi ebikisaka maladi nyonso bakosenga epai ya tata alobie mpo lokota nkasa bato bazokobika na yango me bana bazali kotosa te na ndenge tata aza kolakisa bango nsima na yango tata aye kokufa ntango aye kokufa mokili mobimba yebaki tata wana a travers nzete wana tata boya kofi mokili mwonso eye na matanga baza kosenga na bana eske tokoki kozwa nzete kasa nango poso nango bozwa na bino kino bana bayaki kozangela bato oyo bazali kozwa bazali kokende bazali kozwa bomengo bamaladi na bango ezali kosila bana bayebi ntina te ya nzete wana et pourtant tata ayebisaki bango biso tozali bana oyo te eke ya zoba eke batata batikali koloba nini esi toyebi mutu nyonso mwana nyonso tata Simon Ekemba yango soko tuni ye yambo bapapa batika biso batikali koloba nini toyebi ete bolingo mibeko mpe misala tozala te lokola bana wana oyo te tata alakisi bango ayebisi bango bayebi kasi basaleli te yango papa Mfuma Longo ayakosukisa koloba ete topesi bino teori tango molai topesi bino teori tango molai sika ngonga oyo ekoki mise en pratique ndenge tokolobaka bolingo mibeko mpe misala totiango en pratique tosala yango te ete lokola kaka baperoke toza koimite me na motema tozali kosalela yango te mpe ndenge mpe lingomba eza kotinda biso tozali kosalela yango te koloba tozali koloba kasi po tosalela tozali kosalela te tozala bana ya zoba te ndenge ya tata wana ke nzete ya bomoi eza sa makolo na bango kasi baza koyeba ntina te bato bazouta mosika bazoya koprofite nango esika nyonso biso tozali toyebi ete nzete na biso ya bomoi eza na kati na Yelusalemi kasi soki toza koyeba ntina nango te ekozala na biso mpasi totali bango nyonso misato nde bazali awa papa Simon Ekemba azali awa mama Mwilu azali awa koloba ete nzete na biso ya bomoi ezali nde awa yango nde papa Mfuma Mbanza akikoloba ete tokoyaka na Yelusalemi mabondeli totika te mpe misala totika te misala yango lelo eza komonana ete biso batambolisi
na milulu oyo ya elonga ya papa Mfumalongo papa Dengi Ndakuntema toye awa kosala misala pe kozwa makasi ndenge nini tokende kotambusa esika tokozalaka yango papa Simon Kimbangu Kiangani alobi ete tozala bana ya botosi ndenge baza kotinda biso tata soki alobi yango nde tokosala. Soki totali malamu l'État nyonso ndenge bazo ya kotala biso eza komona neti ozali kosala misala oyo emonani na miso ndenge misala emonani na miso yango amoni ete biso tikete tobongisa tobakisa oyo ezangeli biso kotala ndenge excellence papa ministre la prévoyance sociale na travail ndenge ayaki awa liloba ye abimisaki ete nkamba etikali lisusu na niveau ya cité sainteté ekomi na dimension ya ville sainte. Pona nini bamoni oyo si tosali biso biso moko ya oyo tokosalaka na bantintani na biso na bikateli na biso tobosani pete bato mitema malamu oyo basungaka biso ezala oyo baza na kati na lingomba ezala oyo baza na libanda pona nini bayebi ete nzete ya bomoi ezali nde awa na nkamba yango bazangisaka te bango mpe bayaka po ete bazwa oyo ya bomoi oyo ekosunga bango oyo mpe kobongisela bango na kati na misala yango gouvernement amoni ete banda ye moko mokonzi ya mboka esengeli tikali susu cité te ndenge bandaki kobengama lelo ekomi ville sainte oyo ezali ke ye moko papa Simon Kimbangu banda 1921 alobaki yango ete mboka oyo ekomi mboka esantu yango toyokaka envahissement ya cité sainte dans le 6 juin 1921 koloba ete bankoko baboti nyonso oyo bazalaki na kati na mboka oyo babimaki batikeli tata Simon Kimbangu mboka oyo asala musala na ye yango bakotangelaka biso na histoire na le 6 juin wana le 12 septembre kokangama papa Simon Kimbangu mundele aye kofanda awa 40 ans tango emonani ete indépendance ezwami na le 30 juin 1960 wana mundele abimi libela atikili biso mboka oyo e bakolo mabele bakoka tata Simon Kimbangu bazongaki lisusu awa te kolakisa ete banda ebandeli tata Nzambe abongisila yango ndenge wana yango bazokokebisa biso mingi awa biso tofandi na kati na Yerusalemi ete bakolo mabele oyo Nzambe apesaka bango bafanda batikala lisusu awa te ekoma mabele esanto tokeba na esika wana yango bazokokebisa biso mingi na mibeko efandeli ya kati na Yerusalemi toza komona
bandeko na biso ya information presse bazali kotyango ntango nyonso mibeko ya Yerusalemi ndenge nini tokoki kofandela awa ntango totosi na mibeko wana nde tokozwa oyo toza nango mposa oyo ekopesa kinya na banzoto na biso pe na milimo na biso. Sika tozali kokende libanda ndenge kozalaka na kati na Yerusalemi. Botongi ya Yerusalemi tokobandaka na musolo oyo ekobongisamaka po ete koka kotonga Yerusalemi ndenge toza komona na mokolo na lelo. Banda 1921 Papa Simon Kimbangu mutuna batunaka ye mbongo ezali te ndenge nini okolesa bapaya yango bapaya oyo bayelaka biso yango tomonaka bakado na biso oyo toyaka na yango mpona kolesa bapaya na biso moko mpe toza na kati ba $10 oyo bakokatelaka biso nyonso wana mpona botongi Yerusalemi. Likambo ya $10 2006 ntango ebandaki po bandaki komona nini lisusu oyo kasi ezalaki na ntango ya bayuda babandaki kopesa sekeli wana na ntina nyonso mpona botongi Yerusalemi. Tozala bana botosi ndenge basa koteya biso na Papa Simon Kimbangu Kyangani na kati na bolingo mibeko pe misala onkombo tata mwana tata Molimo Santo. Amen. Bika tokubikeno moko twatonda lusiku musu tutambuli kwa sedi yetu wanzambi yetu muzola kwa seye mwana tata mwanda velela mukumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela